Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à www.tolonase, ici à Tolonase. Nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. C'est votre servante Anne Kalambaï. Mama Tolonase, moi si Yamukundi. S'abonnez massivement à notre chaîne Tolonase TV 100% Jésus. Zambe akozangate kopambola. Bisso, je vous aime beaucoup, 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 bien-aimés de le Seigneur. On va parler sur notre Dieu. On va partager quelque chose d'important aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Soyons branchés. Partagez le message. Invitez les uns les autres. Bien-aimés, parole de Dieu et ça la kabiana. Tongo ce qui moko na bino ton la journée alléluia yambi vraiment mama tolo na se moi si amokondi. Nanda kunaye ayambi liloba na kolo Yesu masiyo kobima à travers ya évangéliste na molobeli na kolo Anne Kalambaï ndeko wana kosala nini akopambolama. Na lela bino na linga bino na lova bino na bolingo na nzambi. S'abonnez massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. À tout à l'heure. Pardon, Sengeli ekumisa kolo Yesu pi mingongo no soteza ko pe misengele lo baite Yesu Masia sa nzambe toko kumisa Yesu Masia potaze longa toko kumisa Yesu Masia potaza mokondi toko kumisa ye potaza makasi na biso kola kola mukeza abitidi te bene meyo la mukina tongwa lelo eza ponzamba pesi o makasi ngana la mukina tongwa lelo eza ponzamba pesi nga makasi bele bien aimé bazaki na posa kola mukakasi bala mukite photo zo katitidi na tongo nyoso kokumisa nzambe kolonanga Yesu Masia nakumisi kombo na yo liboso na yo mosusu azali te nkolo poyo zali nzambe na biso na gologoto longaki satana pona ngai pona zwa bomoi ya seko kolona ngai ye kolona nga nakumisi yo kolona ngai ye okolona tatoli yo na bolingo na yo okufelaki ngai na bolingo na yo yasololakisi ngai nzela okolona ngai nakolanda se yo o Yesu ozali mobateli nanga. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ et Seigneur Yesu azanzambe Yesu azelonga. Il faut que zoka titi du tongo nyo sotango la muki ya kosenga nzambe merci. Po ete nzambe aza bolingo. Yango ngai na lokola mutu moko tokokanga misu na biso bien-aimé toke kokumisa nzambe. Oyo apesi biso pe ma santé malamu la musibana na biso mibali na biso apesi ndaku na biso kimia. Bien-aimé nyonso tu oyo eza na se na mokili oyo ezali ya ye tozani loko te oyo biso toki koloba tozwi yango na makasi na biso tokumisi nzambe. Père, nous te glorifions, nous te sanctifions parce que tu es Dieu. Merci Adonai pour le moment favorable que tu nous as accordé devant ta face. Seigneur, on veut ouvrir notre cœur pour te dire quelque chose ce matin, pour te dire sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pour te dire sans toi, nous ne pouvons rien commencer. Sorry. Pour te dire que tu es tout pour nous, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour nos vies. Merci pour nos maisons. On laisse ce moment, Seigneur, entre tes mains. Parle au-dedans de moi, Seigneur. Fais sortir quelque chose d'important de ta part au-dedans de moi pour tes enfants. Je vais bénir tes enfants, Seigneur, ce matin. Je vais élever ton nom ce matin par ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, c'est notre vie. Seigneur, merci pour ces moments. Je laisse toutes personnes qui vont regarder cette vidéo. Toutes les personnes qui ont avec moi, mets tout de suite dans la ligne, Seigneur, entre tes mains. Merci, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut rien faire. Amen, amen, amen. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Yes, azanzambe. Tozo kota ce qu'on a matromi na biso tozo ketanga na Psaume 118 na verset 1. Tozo mona nzambe alobeli biso nini totangi makomi. Nazwi lisusu makasi
O nzambe na ngai, yo ozali lokumu na ngai, nalingi koyemba pe kokumisa yo na motema moko. Tika nalelisa lindanda pe likembe, pamba te nalingi kotanisa tongo. Yawe nakoyembela yo na mboka nyonso, nakopesa yo merci na kati ya bikolo ya bapaya. Ozali nzambe mosungi na nyonso, zwa lokumu na masosa likati na bomoi nanga. Kolo, 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 nakolanda se yo, o Yesu. Yozali mobateli nanga, kolo nanga, nakosala se yo, o Yesu. Ozali mobateli nanga, kolo nanga ye, kolo nanga nakumisi yo, kolo nanga ye, o kolo natatoli yo, na bolingo na yo okufela kingai, na bolingo na yo soyolola kisinga inzela, o kolo na ngai nakolanda se yo, o Yesu. Ozali mobateli nanga. Lelo aussi nalingaki na reyebisa bino eza anniversaire nanga lelo le 22 octobre, anniversaire nangai, anniversaire à Francis Monter nanga na kini ya botama pe le 22 octobre, anniversaire ya mon fils chéri, mon fils Tevi sorry, Tevi Kalambai mwana nangai abotama pe le jour moko nanga le 22 octobre. Donc Tevi aza vraiment on peut dire au moko on peut pas nanga aza vraiment to botama na mukolo moko to botama na moko to botama na jour moko. Donc na botama le 22 octobre, c'était un lundi et lui aussi c'était un lundi, et puis à midi mon fils aussi Tevi abotama na moi makasi na midi. Nzambe apambola biso to tangi makomi David azolo bana Psaume 118 alobi mokonzi nanga nzambe na kokumisa yo pamba te na lingi na tanisa tongo. A des fois to lala katolamuki bien aimé to zangi même ko pesa nzambe merci. Tala roi David o azalaki roi misole belé bien aimé azaki ko vivre na condition bien alamuki na tongo po ebisa nzambe Seigneur na ye ko pesa yo merci. Alamuki na tongo po yebisa nzambe nazo kokisa tongo. Donc soki muto abiki na lingi na kokisa tongo, donc abane ko pesa nzambe merci na pendant la nuit. Pendant la nuit des bien-aimés, makambo belé changeaka. Pendant la nuit des diables, ayaka ko semer quelque chose de mauvais na vie na biso. Pendant la nuit des diables, ayaka ko longola ya malamu nzambe achapati kati na biso poche la biso ya mabe. Pendant la nuit, bien aimé dans les scènes de bomo ya Joseph yebaki ko basculer. Pendant la nuit, il y avait une femme dans la Bible bayaki ko changer mwana. Bazui mwana azana bomo iba ba pesi mwana akufa. Mais pendant la même nuit, pendant la nuit, David azolo ba Seigneur na lingi na kumisa yo na motema nanga mobimba po nazoko kisa tongo. A des fois bien aimé dans les scènes to la katola muki to sengi nzambe merci te. Bien aimé na yebiso lelo ils ont mauvaise habitude. Ils ont vraiment solo mauvaise habitude. Il faut avoir l'attitude ou le comportement de saluer notre Seigneur chaque matin. Parce que pe mao tozo pe meza ya bisote. Pe mao tozo pe nzambe a prêté biso yango. Beneme kati ya jour na biso. Il y a journée nzambe banda tongo ti butu to kemisu na kolala. Il faut avoir l'habitude de donner des airs à Jésus. Il faut avoir l'habitude d'adorer Jésus maintenant quelques minutes. Bien mais la Bible dit chaque chose à son temps. Na kati ya programme na yo tracer programme na yo bien. Na kati ya programme na yo bien aimé dans le Seigneur. Tia pengonga ya Yesu Masia, tia ngonga adoration, tia ngonga ko ebise merci. Yambo eto kitana mbetu ndenge na yebisa kabino mikonoso. Dis bonjour à Saint-Esprit. Salouez Saint-Esprit et ça la bien. Donne tout pardon. Pesa mukolo na yo bien aimé na maboko nzambe. O na lobaka pe, o na lobaka temi émission moko tozala kanango bongisa mukolo na yo. Je range ma journée avec Jésus. Je dépose tous mes démarches avec Jésus, le pied de Jésus. J'ai fait mes programmes de la journée avec Jésus. Je sais que si ka monguna linga kita mususa chakal, et si ka musu monguna linga kachata musu se loko moko boye kolo Yesu lokola na sina benga kiye akoya na osekupe akoya ko bongiselanga tang mususu quelque chose. To bandeli maloba David alobi nzambe nzembo ya David otanga Bible lingala.
nazwi lisusu makasi o nzambe na nga yo ozali lokumu na ngai nalingi koyemba pe kokumisa yo na motema moko. Bien-aimé, esengeli koyemba kokumisa nzambe na motema moko. Esengeli kotombola kombo nzambe na motema moko. Esengeli kosalela Yesu Masia na motema moko. J'ai la joie quand je parle de Jésus, de cet homme de Galilée. J'ai la joie quand je présence de Jésus. C'est ma mission, c'est ma joie de prêcher l'homme de Galilée. C'est ma mission, bien-aimé. Na linga Jésus ko lekanga moko. Na kotisa Jésus na vinanga. Na bala Yesu na bomo inanga, bien-aimé. Afanda zo esika espace ya monene. Eza pona ye. Yango tango nyoso bien-aimé na lingi na yebisa yo, bien-aimé. Tango nyoso fuko kumisa kanzambe na motema moko. Soki to lobi tozo sale la nzambe. Sengeli to sale la Yesu Masia na motema moko. Soki to lobi, bien-aimé, toza ya nzambe. Foto landa ye na motema moko. To salela kaka yemoko nzambe wana benemi esengeli to salela ye na motema moko tika nalelisa lindanda pe likembe pamba te nalingi kotanisa tongo nalingi kotanisa tongo tikana lelisa lindanda peli kembe pamba te nalingi kotanisa tongo yo muto olala ka bien aimé lokola taba olamuki lokola taba sa osenga merci epa ya nzambe sa obeta lindanda sa obeta maboko bien aimé sa obondelo yembela nzambe eza pasipo na biso bato ya ndengwa na bien aimé tozana eloko moko tukopesa nzambe te po bible esi biso wolo palata bien aimé dans le Seigneur ezali ya ye tozana eloko akopesa te soki kokumisa ete na o nyonso tu ya merveille azosala na bomoyi biso Yesu Masia aza nzambe azelonga lingi yo beneme alingi nga azopesa biso kimia na kati ya mitema. David alobi na lingi na kumisa yo na lingi na lelisa ba instrument na nga na lingi na yembela yo pamba te nazokokisa tongo beneme kolala kolamukeza habitude te kolala kolamuka beneme pesa meli nzambe beneme domaine wana eza domaine nzambe eza réservé na ye ebele pe balala ki balamuki te ebele pe beneme tozaki na bango lobi to solo la ki balamuki te mingi pe tozaki na bango tozana bango ba rendez-vous lelo mais rendez-vous ane kozala lié. Bien aimé, parce que l'Éternel n'a pas permis tant soit la mouka à bonne santé. L'Éternel n'a pas permis tant soit la mouka aza peut-être si qu'on a mort que on sait pas. Bah quoi que motozaiki na elobi à la moukité. Il faut avoir l'habitude de glorifier Seigneur chaque matin, chaque minute, chaque heure. Il y a un besoin bisabiso qui est tout bon de la sans cesse, tout bon de la sans cesse, bien aimé. David azola que ça ndengeni na kokumi sanza mene na motema moko, ndengeni na zo sepela kokumi sanza mene yambo ete tongo etana. Butu na yo beneme osale la kangoni. Butu na yo beneme ba butu na yo kabela ngonani. Ba butu na yo bien aimé leke la kayo ndengeni. Otamboli na journée 8 ans na butu na katikati ya butu ti tongo etana na kati na yo senga ata nzambe merci te ozokata tamoko bote ya kuta 2 minutes ya koyebisa nzambe quelque chose ya kotia mabolongo na se ya kotia tolo na se ozwaka ngo te soko zwi yango te ata oyambala mbolo matata na mbetu na yo makanisi na yo ezalaka nini mpona nzambe ba projet na yo beneme eza nini ese ba projet na yo nzambe ayebi yango Bible bi muta koki ko sala ba projet mais kaka ba projet nzambe nde muta kokisaka et kokisamaka est-ce que bien aimé de le Seigneur waka ba projet na okenda kokitsango na trône pour nzamba sala lo différence ya mabena malam nzamba sala lo différence l'action de la nini oyo koki oleka je sais pas bien aimé soki yo o salaka yango yawe na koyembela yo na bamboka nyonso na kopesa yo merci na kati ya bikolo nyonso tu toke na 5 pamba te bolingo na yo eleki likolo na monene pamba te bolingo nzambe eleki likolo na monene to lalaki to lamuki bien aimé to zwi lisusu bomo ina tongo lelo to futi nzambe nini al bible so bisa biso pamba te bolingo na yo eleki likolo na monene bolingo nzambe eleki likolo na monene soki tozo tambola tozo lia tozo seka na bana na biso tozo lela te bien aimé to lamuki na mzoto makasi santé mano eza po bolingo nzambe eleki monene to futi nzambe loko moko te po eta batela biso bien aimé na bolingo na yende azobatela biso soki tobi alobi alakisa biso afongola biso miso molimo to mona ba piège o mungu na tchaki pendant que nous dormons bien aimé Yesu Masia azolo balisese moko bien aimé alo na Matthieu alobi
azo yebisa ba ye kolina ye wana kuteza mate mususu na ote yango lobi mais nazo soka entre parenthèses alobi na ba ye kolina alobi na butu nga na lona ki ya malamu o wana nga na lona ki yango te nga na lona ki ya malamu memo ini na butu aye ko seme ko bakisa ya mabe aye ko seme ko bakisa bien aimé ya mabe bolingwa nzambe leki munene yango azobatela biso sobe afungola biso misu tomona makambo diable abongisi pona biso tomona makambo monde a ténèbre bongisi pona biso tomona makambo misala oyo basalaki na butu be cartation oyo basalaki na bakombo na biso tu peux pas comprendre okomela mai beneme koleka na mongongo te okolamuka te beneme kolala kao na mbeto mais nzambe wana azobatela biso aza malamu bien-aimé bosembo na yo ematati na mapata nzambe lakisa te oleki likolo na monene kembo na yo ese engenga na mokili mobimba ndimela biso pe kotela biso pote bato oyo yo lingaka babika biso bato Yesu alingaka tobika aka na nzela na Yesu biso bato Yesu alingaka toyaka kana se na makolo na Yesu soki to wana ba problème biso bato Yesu alingaka toza ne pasi mususu tokoko kende te eya buto ya moi to simba Yesu eya buto ya moi na bandako na biso tempête beta front et beta bien aimé dans le Seigneur mbonge ya ko bousculer sika yo zali eloko moko na ko biso tombola miso likolo pa Yesu na tombolie miso nanga na ngomba sikalo biko na ngai kouta ngai anana sembolinga na ye miso nanga na ngomba sikalo biko na ngai kouta nzamboyo nzamba mema elikia nanga makasi na ngai yonde okufela kinga sembola montemo miso na yo na likolo ya na buto ya na moi bien-aimé na beleli yo na lobi sembola miso non na likolo lobiko ekouta kaka pa Yesu Masiya nzambe amema nzambe akalambai lobiko eza pa banganga kisi te lobiko eza pa ba médecin te ba médecin bazosala ka musala oyo mayelo nzamba pesi bango bakopeso kisi oui mais décision ya guérison esimba mina maboko akolo Yesu Masiya yango confiance na biso makasi bana na nzambe ezala pa ya Yesu confiance na biso makasi bana na nzambe to simba kolo na biso confiance na biso makasi bana na nzambe to bala Yesu po etaza nyonso to bala Yesu po etaza bolingo to bala Yesu po etaza elonga to bala Yesu po etaza bikamwa topusani kembo na yo engenga na mokili mobimba ndimela biso pe kotela biso po ete bato oyo yo lingaka babika nzambe alobaki na kati ya ndako na ye ya bosantu boye na longi na kabeli bato na ngai ville ya Siken pe mabele ya Suko oyo ezali na se ya bangomba Galad ezali ya ngai Manase ezali ya ngai bilombe ya Efram bazali makasi na ngai ya etumba ekolo ya Yuda ezali nzete na ngai ya bokonzi mabele ya Moabi ezali sani oyo ngai na sukolelaka amen biso toza ya nzambe na bwakaka sandal na ngai na Edom po Edom ezali ya ngai na konganga na esengo po na longi ba Philipsien na etumba nzambe nani akoki komema biso tina Edom nani akokotisa biso na ville na bango oyo batonga makasi na bitumba nyonso tu bien-aimé toyebaka kaka Yesu aza nzambe likolo na se bien-aimé simba mepa nzambe na posa kota penza te liboso thème na biso sujet na biso ezalaki kaka na première Psaume 108 verset 1 toyembela nzambe tozaka attitude ata na ba problème toyekola kokumisa nzambe ata na attitude na kati ya basusi toyekola kotombola kombo na ye toyebaki aza elonga aza bikamwa moko te akokani na ye azali te pe akotikala kozala te yende makasi yende bikamwa na biso yende elonga na biso mokonzi ya bomoi na
na biso ezali nde nzambe wana bien-aimé yango ngai na yo lokola mutu moko tozopusa na susu na présence ya nzambe tozokende kokumisa ye tozokende koyebisa ke yo nde ozali elonga na ngai toyembela nzambe na biso yo ozali elonga na ngai nakumisi yo tokolonga kaka na lisalisi ya nzambe esengeli tozoka attitude ya kokumisa nzambe esengeli tozoka attitude bien-aimé ya kobondela ya koyembela nzambe na biso bien-aimé ndenge bible ezoyebisa biso na psaume 108 David alobi ete nazosepela kotombola nzambe na ngai yambo ete tongo etana yambo ete tongo etana bien-aimé zwa attitude ya koluka nzambe po ete aza elonga zwa attitude ya koluka nzambe po ete aza bikamwa ye mutu akolongisa yo na bitumba ye mutu akobundela yo ye mutu akolongisa yo eza na mutu mosusu te akoki kolongisa yo bien-aimé apart nzambe aza te bien-aimé dans le Seigneur komi kosa te bitumba nyonso te makana bomoi na biso mutu aza na kapasité ya kolongisa biso eza kaka nzambe ya lola na 18 yango kaka so tokiti na 14 bible ezolisa so tokolonga na lisalisi ya nzambe ye mutu akoniata banguna na biso yesu mutu akoniata banguna na biso yo ozolelo ozoloba baproblème ezolanda ngai nazokoka te nazoyeba te nakende wapi naya awa porte ekangami nazonga awa porte ekangami nasimba awa eloko moko ezomarche na bomoi na ngai te bien-aimé eloko moko ezomarche te na bomoi no parce que yo osimbi yesu te bien-aimé dans le Seigneur eloko moko ezomarche te na bomoi no parce que yo olingi kotika bomoi na yo na maboko ya nzambe te ta vie à Jésus. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Zwa vie na yo tiango na sena makolo na nzambe. Okomona nzambe abandosa le calcul ya vie na yo. Ozwa te ye moko ayebe loko nini o yako ko sala pona yo. Ozwa te ye moko ayebe loko nini o yako ko bunda pote yo zwa pote yo longa pote yo nyoso ezonga na nzela. Ye kaka nde mutu ko bundela biso liboso banguna no bazane sengo bazo bundiso bazo gagner yo. Ba yebi ko yebi nzambe te mukolo ko yeba nzambe yo ko comprendre que façon ya bitumba na ope ko changer mukolo yo ko yeba nzambe komona que attitude ya bitumba na yo ko changer mukolo yo ko yeba nzambe bien-aimé dans le Seigneur yo ko comprendre que Yesu azalaka présent na bomoi na biso mukolo yoko yeba nzambe bien-aimé na bomoi na yo yoko mona ke ba problème ebelo etungisaka yo lelo lobi eko yate eko comprendre que Yesu akoti na kati ya vie na yo parce que c'était la Bible dit ce n'est pas moi qui vis c'est Christ qui vit à moi mutu ayambi Yesu na kati ya bomoi na koti si nzambe alola nzambe amema nzambe akalambai na bomoi na ye bien-aimé vie na ye changeaka bitumba na ye Yesu mutakomaka kobunda yango okobanda kolamu kozui bien-aimé ba solution mosusu oyo kutu yo comprendre te ndenge nini ye mais ye komi parce que Yesu azobundela yo parce que Yesu azolongisa yo parce que Yesu aza na ngambu na yo parce que Yesu ayebi yo akomi ko compter yo parmi bana na ye tozalaka bikele mo nzambe bien-aimé la toyaka na mukili mais tokomaka bana na nzambe l'air to acceptaka ye comme Seigneur et Sauveur. Il nous a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Hey, lobo chatsakayama. Liboso tozalaki banani bien-aimé pour apesa biso pouvoir ya ko devenir. Bien-aimé liboso tozalaka ba ekelamu. L'air to yambaka to kotaki na kati na biso to kotaki na centre ba vie na biso. Akomi propriété privée ya vie nanga. Akomi ko diriger vie nanga. Je peux pas aller quelque part sans consulter Jésus. Na lobite ka vobi matin na porte ndako no bondeli Jésus. Non, mais journée na yo pesi on na maboko a Jésus. Journée na yo tiki on a sena makolo nzambe ndako mo diriger yo. Omona rendez-vous mususu nzamba sepeli to tia makolo kuna. Omona ka bango mo ba bengi ololo so madame to changer rendez-vous na yo ko ya lelo te ya ka lobi. Peut-être ta mususu ko kendaki olinga kuta jour wana mutu azalaki bien te o alinga ta mususu ayamba dossier na o to traiter dossier na yo ndenge o ta mususu nzamba linga ki te lokolo pesa ki journée wana pa nzambe nzamba yeba ki koza na rendez-vous confier ye journée na yo nzambe na yo ko kota bitumba na yo ko kende ko talela yo mutu bazu lelo non moi na lelo soka ki les réponses ko za favorable te na prolonger na changer date on a touché mitema na c'est le Seigneur qui touche Bible obi mitema ba roi simba mepana ye o mona ka ba bengi même madame Masamba to repese rendez-vous le loté parce que rendez-vous to pesa ki to kozala te ba mo ba pesi ba raison yaka jour boy o mona nzamba sali ke a changer yango o mona pe mukomsu ba pesa ki ope jour mususu pe pardon
bapesa ki ope jour mususu mais nzambe ye moko tellement yozo tika ba journée nao na maboko ya nzambe ukomona ka nzambe ake atoucher mitema na bango babengi yo mbala moko basali nini babengi yo mbala moko basali nini ba changer yo jour oyo bapesa ba ici ba changer jour te ba ici yaka lelo mais babenga ki otamso après 3 semaines bapesa ki otamso rendez-vous mo après 10 mois bapesa ki rendez-vous mo otamso après 6 mois au mona nzamba a komisi rendez-vous wana courte parce que il y a koti likambo na yo bomengo pamba te yawe abenisaka moto ya bosembo bomengo etondaka na ndako na ye akoumela na yango seko wana toana psalm 112 na verset 2 Bible bibana na ye bakozala bato minene na mokili pamba te yawe abenisaka moto ya bosembo mutu oyo ya bosembo nzambe abenisaka bana na ye ye moko pa aumelaka na mokili parce que moto ya bosembo ayebaka esika kotya likolo moto ya bosembo ayebaka koanalyse kosala un bon analyse na problème mutu ya bosembo ayebaka ndenge akoki kodeside mutu ya bosembo ayebaka ndenge akoki kotia makambo na place mutu ya bosembo asalaka nyonso na bosembo amemaka makambo nyonso na doucement na calme ya bonzambe atako toka sika na mabengaki ya telema ye mutu ya bosembo nzambe apesi ye sagesse intelligence ndenge nini akoki kosalela makambo omonaka esika moto esengelaki epela mpe kimi esali nini ekoti na kati po te yesu aza nzambe ayebi biso intérêt na biso beneme sengeli tokotisa nzambe na bomoi na biso bato ya bosembo baumelaka yo préféré ozala méchant to préféré ozala moto ya bosembo bato ya bosembo nzambe abundelaka bango atambolaka na bango akotelaka bango nazobenga yo bien-aimé esengeli tobongola mitema na biso tobongola mitema na biso naza na eloko mosusu ya kote oyo te ngai ministère na nga ezalaka kaka tout autour ya délivrance ezaka tout ya conversion ya mitema na ya awa na mokili nzambe atinda ngai manda po ete nakende kokomisa bana na ye basali na nzambe nakende kote esika mabe ezalaki malamu ekota nakende koyebisa bandoki ke kuna eloko eza te yesu alingi otala bolingo ya nzambe natalisa bato ya misala mabe bolingo ya nzambe natalisa bato ya misala mabe monene ya nzambe natalisa bato ya misala mabe ke na libanda na yesu eloko eza te kati na yesu nde bomoi ya seko yango nde eza ministère na ngai yango wana nzambe apesa ngai ministère ya délivrance yango nzambe apesa ngai ya délivrance ya mitema ya baame ya délivrance ya mitema ya bato ya délivrance ya mitema ya bato mabe elongwa na mitema ya bato bolamu ekota na kati ya mitema na bato napamboli bino nyonso to bandeko bozalaki na ligne na ngai elongo nzambe apambola bino nzambe amona bino nzambe akalambai abatela bino tika nzambe abatela bato nyonso to oyo babotami mokolo na lelo le 22 elongo nanga mama ana kalambai nzambe apambola bino bato nyonso botama le 22 octobre mukolo ngai na botama bon anniversaire d'abord à moi-même na kolemba côté ya Yesu te na mukolo ba anniversaire batu balataka bakena nganda bameli balangwe mais ngai mukolo anniversaire na ngai nazali boso na bino nazotato la Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur ye mutayebaki mukolo nga na botamaki mingi to botama na bango bien aimé lelo baza na bomoi te tika pema ya amina ngai isemi yake na lelaka eti lelo akenda na se ya mabele amina ngai ya iseka nzambe na lola kaka nda yebi solution nini mpona bomoi na ye pema na ye epema vraiment na kimia molimo ne pema na kimi sika oyo tokendaka yesu aza nzambe yesu aza elonga bamisusu bamoni moya lelo te bamisusu babotama mokolo lelo nanga mokolo yango mpe koki te bamoni yango mpe te misusu mpe bien aimé balalaki mpe bayebaki ke lelo eza anniversaire nanga na kofete mais l'Éternel n'a pas permis. Pourquoi il a permis à moi, pourquoi il a permis à Francis, pourquoi il a permis à Tevi Kalambai? Il nous a permis parce que bolingo na ye, parce que mawa na ye eza likolo na biso esengeli biso batu mawa ya nzambe eza likolo na biso totatola katango nyonso surtout que Jésus-Christ il est bien, Jésus-Christ il est réel, Jésus-Christ il est le Seigneur. Donc nalingi bino mingi na bolingo ya nzambe soki kolo Yesu Masia azongi te bien aimé dans le Seigneur tokutani na mikolo oyo ezali koya. Donc ezaki ya bino évangéliste Anne Kalambai mama tolo na se mwasi ya Mokondi. Je vous aime beaucoup. Bye.
Tolo na se. Découpé dans moi. Ole mate mama.